mingi bakoti le parlement na bon ayebete o aleki wera na succès d'autres cas na succès wera star on a mboka o asali trop mutu na Congo ayebi. Le roi de la forêt Azaïki déjà élu. Oyo wana eza problème politique. Wana eza trucage na bango ba betaki nenge ba ebani mais so ba bimaki na logique boye le roi de la forêt lekaki. Toi tu as recours wana te. Recours wana ba pesa ba na bango ba yebi ba misama na liste ba so ba recours wana. Biso to betara musique. To betara musique. Et so ba betara musique. Si so ba betara musique afinga ine bete. Quand ils sont avec eux en son musicien, afin qu'ils t'aient bêté en musique, tu as bêté en musique. Tu es bango siko, tu es bango, bayaka. Tant que la makam bayaka, yondo bomba bango, mais ce que tu es bango, il faut y basiko. Non, on coopérer, t'es pas te baba ta tindiga sakal, baba vraiment batuti. Oh, le gars quoi na faux pour le pango à côté, t'es pas obligé de te sapos. Tu es bango déjà. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Bonjour très chers amis téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette émission. Et aujourd'hui nous avons effectué une descente sur terrain, dans la Zamba là où le président Werrason, le phénomène, Sika Werrason a répété à musicien et ici toujours faire balader micro na biso to lukato solo là na ba fanatique ya Werrason na ba pourquoi pas ba maître ya Werrason et non solo la peine à manza comment koy hein par rapport au sujet ni même biso awa ils ont un sujet manquant tellement que et c'est les mois temps Werrason bandé ko répéter le quoi bazongi de répétition d'activité ni surtout zongi c'est pour cela to préféré to ya to solo là na bango moko baza mieux placé pour na ko le ba makamba Werrason et sujet na biso ezanini sujet na biso eza que bato ebele baza content de Werrason azwa quitter na ba élection parce que bato musu banda lo ba Werrason na musicien ye a rosala même osani na parlement Werrason abongika ko beta musique. C'est la publicité et phénomène et ce basala qui publicité on a le bac que betara musique et puis publicité on est salipé en plaire la Kinshasa la réunion surtout le bara ouais on sait betaka musique mais par là moi je veux parler avec Moko Bamanzaka avant la banda je dis un grand merci à BCBG derrière la caméra, un grand merci à mon boss Messie Dili du Pumba et un grand merci à celui que j'appelle ya Papi le roi carte illimitée formé la Souka Bilanga Héros José Ndombe les showmen Junior Mosuku prêtre à Moko na Maroc Alek boss voilà et HP Redo salutation à Bino Brian Panzou l'ingénieur boss Coco Ben Limbenga Jordi Fomba Bilele Ozaka Yomoko voilà bonjour et bonne santé Normale qui tombe ma race. Ouais, Nicolanga et l'homme biso awa na n'habite so yoka qui annonce nos mais na ko rappeler yo sujet na biso za manko auto le cateau débat na batu mususu et ça que batu ba traiter d'abord Werrason que Azaki na un plus il a rapporté dans le Parlement que Werrason a bonika dans un podium. Je sais pas par là au Kolobani. Bon pour na mambwana pour le babon. Au moins surtout le bateau commencer à au compte pour Ravenabino pour faire Ravenabino. Au moins na Parlement on a mis ba continuer au Parlement bon na ebete o le kiwera. Na succès d'autres cas na succès. Wera star on a mboka o asali trop mutu na Congo ayebi. Si va plutôt mettre la musique, trop bête la musique. Je veux dire que Wera Azwaki, na chong ba votaki na bande ba votaki mais pour mingi ba chong ba député de l'Oawa. Donc ba tche ba rocha nomination. Mingi ba votaki bango ben, o ba votaki bango mingi ba bimuti. O ba tche le loku na parlement, ba voter bango bango tse. Bon, roi bi to mettre la musique, trop bête la musique. Le roi grave na ngote, trop bête la musique. Donc par là, il faut apprendre biso qui est la plupart des députés qui sont élus, qui sont nominés. Et là, on est habité par cause de la peine à la Zamba. Est-ce que vous pouvez me remarquer que Werrason, déjà avant que Werrason ait écarté, déjà déjà la liste des députés? Excusez-moi, mais Balobi que déjà à la veille, c'est d'abord résultat. D'ailleurs, on s'est là, déjà au Bimi. Après, se retrouver. Je sais pas, rumeur, on est solo. Mais
on peut biso mambona ko so ba ndenge lobi wana pona biso mambona to la na biso ngote biso to beta na musique le rap ba truquer biso no bimi na biso te to beta la musique pour voir en son a musicien alingaki abaksema un plus na parlement wana pour aller le peuple quand les alaka ba fazer ba ebele bena na moka oh muta sema ko dimi ma charge ba fazer c'est en son asunga ba fazer ba mama ve yo mama ebele mama ebele yo mama wera sa to na moka oh asunga ba fazer ba mama ve yo ebi ba centre ba onge wera sali yango apa wera na bata mbongo ba ebele bila mise ba ebele bila ata moko sene pa ngobe bon lo to bimi na biso pété OK oh c'est ba mama ngo lobi wana donc on a tina te oh to ya na parlement na poto que quand on ya souté so beta na so musique quoi to beta la musique on s'en a côté à récolter on a to tina so à récolter on a to sur recours en sous trucage quand on tina so ba recours on a to beta la musique to beta la musique trompette à musique oh recours toi tu vas recours on a te recours wana ba pesa ba tuna bango ba yebi ba misama ali ça ba so ba recours wana biso to beta la musique et so ba bien beta la musique si so ba bien beta musique afinga une beta quoi so ba bien we rançon na musicien afinga ta bien beta la musique to beta la musique to beta la musique. Voilà, tu continuer micro baladeur na biso to sur la peine à batou mususu ndekwa lobby ouais on normalement faut taper musique à continuer pe ko beta musique na e en attendant pour na biso to continuer ko luka batou mususu to sur na bango mususu sujet na biso continuer. Bonsoir. Bonjour. Bonne santé. Santé malam. Oui, tu es en Zamba normalement pour nous sous le lana bateau tout autour en Weranson et je sais pas aux appels à Kin Awa. Au yo kande bat ba lo ba we ransa na beta ka musique parlement ebonga na été par là au koloba yo bika mboka ngondenge to lo ba ke mboka na biso be élection salama ki mezaki nango normal te ba nommer ba to ko nommer we ransa na gagnant na mais tel mezaki nango ka mamba ko nommer ba to ndenge zala kaka yango ba nommer ba to na bango siko to sani to continuer ka na boulot na biso ya ndule. Au président gagné qui n'a quitté gagné qui n'a ba voté qui est dégâts au biso moto zaki na quitté na campagne na prise na ndema moto le kanaki et ça na moto ba voté na quitté lokola wera na muzitu te mais siko ba nommer batou ba sali besoin na bango siko to lobani wera nso na voté maki na quitté ya kosakana te comprendre donc makamala ko to ngaba to batu na biso ngote po niveau ba voté wera na quitté na ve muzitu et salamate bon lokola bango basalaki ba besoin na bango ba nommer batu na bango bon c'est normal. Il paraît qu'on a 23 heures pour un son un coup de fil bah toi c'est que félicitations aux l'équipe aux mi-candidats de députés et après ayo kabeba liste bimi comme on s'est retrouvé na quantité rumeur on est solo. Oui normalement mamunion citoyenneté solo we ranson a votama ki pena majorité na ki quit ya po biso moto kende eti quit. Tu connais qui quitte, tu bêta qui concerne qui quitte, c'est qui dégâts. Donc, un seul moto oyo ba voter na qui quitte, le cola we rançon na vena biso muzitu bazala été. Mais le cola mambango ndenge zala kaka bango batie batu na bango to pesi bango pe chance eza Congo batu nyonso batie wana ba défendre ka Congo. So pe we rançon na yaki wana nga défendre ka Congo na musique ya Congo. Les gens ont fait du monde d'été. We rançon a continuer toujours boulot na musique. Ok, merci beaucoup. Nous sommes toujours à la Zamba là où on répète le phénomène Weranson. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Et santé bien, santé bien. Ok papa, sujet na biso eza que tu es à rumeur sur qu'il est na kin et puis ba communauté moi ko se moquer na Weranson que abetaka musique ndé so ba le ben la publicité moi va ça ensemble betaka musique c'est comme si parlement et bonga na été par là bino ba fan na Wera ba vrai à Weranson beaucoup le ban. Bon, pour nous, la musique, la politique et la différence, mais Weranson a la politique, ambassadeur de la paix, alors makambo ya ba propagande wana wera leka na ce qui batu bazo seka c'est que ba seka pe fayul c'est que ba seka pe fayul pour fayul azalaki vraiment moto azaki candidat moko azalaki retenu au toyeba ga za président mais ba seka pe fayul so bozo seka pe donc makambo na bo seka te parce que
mutu nyonso akomaki na temps ya osala makambo na ndenge na ye na ndenge oyo bakomaki kolingela kopesela bango batiaki bato kotia na ndenge na bango. Alors eza masolo wera eza nango gravité aza leader otikalaka leader. Donc to conclure que Wera Son abetaka musique. Bon Wera Son abeta musique te abandai kobeta musique tango aye ko poser candidature. Donc ezate que soki atiki akotaki na députation ke otika musique te azaleka na ligne ya musique wana. Donc ezate que ndenge babaki betaka musique parce que azala déjà musicien botama musicien. Donc eza nango bongo. Yeah. Ok, merci beaucoup. Merci. Tu continues à faire balader micro na biso, hein, tout cela ba manzaka ya Wera Son, mbote bandeko, to bandana yo. Mbote papa. Ouais, mbote. Bonne santé. Santé normale, peuple mbetolo. En fait, sujet na biso eza moko, sujet membiso awa, eza nde Wera Son a raté élection, hein. Nde a raté élection et ba comme son moi sujet moi critique na ba kwa na bango que Wera Son na bonika na musique, abetaka musique nde phénomène et soba lobaki. Par là, yo posa vous êtes du même avis que Batouana que Wera Son a continué la musique parlement ngai simba été. Bon, nous avons même avis na bango té dommage d'abord. Parce que tu es le roi de la forêt dans le Congo à Pignon. Peut-être na Gimbanse qui est peine na Bandundu, le roi de la forêt a déjà élu. Oh, il y a un problème politique. Il y a un trucage na bango ba betaki nenge ba ebani, mais ce ba bi na logique boy le roi de la forêt les kaki. On est ngai na bandi na Gimbanse. Donc Gimbanse za sur finanga. Donc beto li solo nenge makambo le kai na Gimbanse. Ils étaient muto loba ya loba te. Donc tu yebi nenge le kaki. Ils ngo parce que bango betaki nega yemo le roi de la forêt le bagage système tindika takal. Ah tellement ba système tindika takal ya ba betika système na bango ya ezaka bango na bango click. Mais so ba bi meke o na makambo ah bango te baebi. OK, merci. C'est baza baebi na bango ke le roi de la forêt mais le roi de pas visa moko. Le roi de pas visa moko ve. Tu ebi bango siko. Tu ebi bango. Bayaka. Tant baza makambo bayaka. Yo ndo bomba bango mais ce que yo tu ebi bango il faut yeba siko nani coopérer te pour te ba ta tindika sakal ba vraiment batuti oyo kaka kwa na faux pour na lupango akota te pour biso de support pour tu ebi bango déjà non ba tu atrika ki ba na bombe pa Wera Son ebi bango bien ebi bango ba ne ba bon ba ebani ya ça ba tindika sakal ne to lobati o tindika ba o sakal tu ebi na biso bango mais so ba to bi ba yo na makambo mutu ayaki na makambu mutu aza makambu bayebi ne ba bongo ti ba vandi bango na ba palin bayebi ke o alekaki te pour le roi de la forêt alekaki ngana ba beto li solo clair des na chef Gimbanse ke parce que te na lo belo na moi connaît be na PC adresse tout le monde Gimbanse ka yebi avenu Kimbiadi wana les place yo asole zali. OK. To yebi ma bango ne lekaki mais ba betaka système atinika tsaka ne ba message mais bon, vous avez un problème, vous n'avez pas le roi de la forêt, bibino. Voilà, papa, sujet na biso, hein, auto contenu sur l'anayo, et ça par rapport à des Wera Son qui a zuté dans l'élection, comme si on était moi si j'ai moi moquerie, abetaka musique et sobia le baki, betaka musique, DTM sur parlement et bon na Wera Son par là mot sokolo bani par rapport à ça. C'est bonsoir, merci la commission en Zambie. On t'a l'équipe de la forêt na Kinshasa vraiment. Azate. Na voix to na public par rapport à na public makambo nyonso azana ete. Enoka makambo yaki bon. Kinshasa nde ezaka mboka mobo ezaka misiki. Mutu roi de la forêt. Ah. Atanga no soto bimato 5 personnes bachika na mutu moko ya aubimata. Ya makambo yaki tout réseau ya. Bodo sunganzila. Il y a des politiques et monde tindika tiakal. Ouais. Amuta stratégie, n'est pas ça de stratégie. Mais tout le oya o kangena kwa na akangami na filet. Am subat balingana bango Wera Son car na beta musique bat bandolinga continuer ka opesa bango lengi na pesa bango lengi na podium mwana to na ba concert. C'est après ça elengi na concert aida rapé batu. Monte malamu faut komisa e akomati na ba niveau biso to linga komela. Biso ba de la forêt 100%. Na kota na ndako 12 ans.
Ça fait combien d'années? 12 ans, au 15 ans. On point. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview qu'on a eu à faire avec tous les membres de la Zamba Playa, le Manzaka Mankoi, Bafana Weranson, Tosolo Lina Bango. Et j'espère que Mamba Lobby est vexé binoté. Et tellement qu'ils ont des devoirs na Bango. Et puis ils ont souci au Bazaki Nango envers le président de la Bango Weranson. Basololi, Nde Bakokai Kosola, Balobi, Bakokai Koloba. Bombi pe o bakokai ko bomba mais mbokango c'est là batne ba lo baka izo tambola mabe bato musu ba ki nominé bato musu ba voter bango ba les ka quitter on espère que bato baza siko na parlement bon ça la makama malamu ba on lobela population de rôle la député zalaka ko lobela peuple et j'espère que topé cette non c'est pas topé ça bango chance ce Weranson a zoa quitter peut-être na wana pe et ça na bateau pe ba ko sala mieux que Weranson ou soit il pas apporter en plus mais est raté. Donc la Bible dit Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Et là, tous avec na bango, j'espère que Basololi, Basololi et puis Bafana vraiment de si bien on sentir na et le ben na bango va dire na bango bazaki vraiment contenté par rapport à Marambo et les kaki mais Weranson a continué ka ko sepeli sabino Bafana nae a continué ka ko sepeli sabato balingara Weranson bato balingara ba musicien Weranson bato balingara Nicodème Papa Bio bato balingara Jenny Atula bato balingara musiciens surtout bazana zamba ba artiste o ba artiste o ba betela nous ba c'est nous sala kitoko et par là moi je vous dis restez branchés, je vous demande juste de rester branchés sur notre chaîne Congo France TV. Hein? Abonnez-vous, vous cliquez vraiment, abonnez-vous, Bakisama Lisusu Ebele, Bakisama Lisusu Ebele, interview, il y a Kosolana, Balabala, Kosolana population, la biso, Kosolana, musicien, bon, et Rosangate, bon, notamment à chaque fois, Tosalamana, pour nous satisfaire, besoin la bino. Et moi je vous dis, restez branchés sur notre chaîne. Avant de clôturer, je dis un grand merci à mon boss. Monsieur Didi Dipumba, un grand merci à BCBG derrière la caméra. On a coutani brusquement, on a grand frère John Kadima. Salutations à Aye. Et salutations à Jordi Fambabilele, Kokoban Limbenga, Tantine Patience et Fanga, Brian Pandu, l'ingénieur boss, mon vieux Djongo Ndaïmen, prêtre à monastère, Ya Papi, le roi carte illimitée, formule la souka. Vous pouvez les constater, Tozan, Nakatsa la Zamba, répétition Siko Banda. On était là depuis longtemps, on a parlé avec le musicien, on a parlé avec le fanatique de Weranson, excusez-moi, on a parlé avec le fanatique de Weranson, et là, restez branchés sur notre chaîne, c'était là Jémi Mankadima à la présentation, bye bye, restez connectés. Congo France site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com